soni ya banguna nanga. Misona ngai ekau Kona kolelela yo tata mundelanga Mokoko na ngai ekau Kona kolelela yo tata yokelanga Maria misona ngai ekau Kona kolelela yo tata mundelanga na matambe na yo yango nde ebandeli ya bitumba nanga libota nanga basekakanga balobaka ete nasambelaka moto kasi ngai nayebi kimayoe okokufisa soni ya banguna nanga kasi ngai nayebi mwana wayo naza esie kolo molimo mwanga mozangi kimia yokela ngai mawana byanga malisusu mwana wayo mwana wayo nazwa esika ona kona yo molimo mwangai mokomi konyo kwa
musongezi la mfumwa kufundila ni makasiko umwane etiko nyane lanza myane tata kufundila ni makasiko Sambanga Lola yombanga Lola yombanga Sambanga Wange yenza Sambanga Wange yenza Wange
yenza ni ya moyo, yenza ni ya moyo, yenza ngaja kanye yenza ni ya moyo, ngaja kanye yenza ni ya moyo, yenza ni ya moyo, yenza ngaja mewa, yenza ngaja mewa, ngaja mewa, ngaja mewa, tina gado, nabotamana mama nanga bolingo yango nazolukiselio oyambanga nazana mosusu te kaka se yo nzambe nanga nalingi yo nzambe lingi yo nzambe olinganga nga mpe nalinga yo okotelanga na motema mobima lingangu yo nzambe nanga yo moteli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga bilema nalingi yo. Nami pesi na yo nalela nzeko nanga lolenge lingi yo nzambe olinganga nga mpe nalinga yo okotelanga na motema mobimba limbangu yo nzambe nanga yo moteli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga bilema ngai nasalela se yo nzambe nanga bilema nalingi yo. Okotelanga na motema mobimba limbangu yo nzambe nanga yo moteli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga belema nalingi yo. Okotelanga na motema mobimba limbangu yo nzambe nanga yo mokeli nanga tindanga misala na yo ngai nasalela se yo nzambe nanga bilema nalingi yo.
au groupe des guitaristes kimbanguistes pour cette belle intermède musicale. Sikoyo, biso totikali, tokobenga Reverend Kiambonga, abonga mai aya liboso pona Matei. Matei ezali pona mutu akeite. Matei ezali pona biso totikali awa po ete to bongisa etamboleli na biso po ete tokoka kokende omboka tata. Allô. Allô. Donc, ndenge tolobi Matei eza kopesa masikoyo bolimbisange koza révérende communale te metobengi secrétaire communal à Kasavubu a Coca-Cola pour la collège sabiso. Matei ezali pona biso ba etotikali pamba te et permettre biso Matei ambiso et ola mitema poete ya solo to wakomona mboka yelaka. Je remets le micro au pasteur. Merci. Na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. To komi na tangu ya programme na biso ya mukolo ya lelo. Batata pe ba mama biso banso to longola makanisi bipai na bipai. To zongisa makanisi esika wapi oyo tozali kolesa mulimo na biso. Na tina yango tokobenga mutambusi ya nzembo mama to tata dirigeant aleka liboso pona kopesa biso nzembo ya batu banso. Ebongo sima ya nzembo tokobenga bongo mama pasteur mama Tubakidi okoleka liboso pona kofongola biso na libondeli. Nakiame Terame se salu kiangunza nzambi silonza inde silonzambi Kantila Moki mwana kiame Telame se salu kiangunza nzambi silonzambi Ukantila Moki mwana kiame Telame se salu kiangunza nzambi Tusadila salu kianzambi mukieleka 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 Tusadila salu kianzambi mukieleka Enzaya vimba mbangi twavuluka Tusadila salu kianzambi mukieleka 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 Tusadila salu kianzambi mukieleka Enzaya vimba mbangi twavuluka. Tobondela na bolingo na bino basato tata mwana pe tata molimo santo nzambe wa biso papa Simon Kimbangu Kiangani ya solo papa totondi yo botondi pamba te eloba maete na circonstance nyonso ekoyela biso esengeli tozongisela yo nzambe wa biso abomoi matondo tosili kosangana na kati na esika oyo awa na centre d'accueil na yo toye po mutu akende musika yo nzambe ozala katikati na biso kobanda ya Matei na manso papa tosengi bino basa. Chapitre 14 verset 1 à 3. Nde Matei na biso tokosukisa
na mukanda ya Apocalypse de Jean mukanda na Exode. Mutoli komi balobi mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe nzambe na yo. Ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mususu te bobele ngai. Kosala ekeko moko te pona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo. Awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te pe kokumisa yango te. Pamba te ngai Yawe nzambe na yo nazali nzambe lingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai pe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima ala ekobo te kasima ala ekobo te koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali okolia nyama ya ngulu te okolia nyama makaku pete. Jean Mutoli komi balobi tango ekoki nzambe akokata makambo ya bato 13 bongo na yoki mongongo moko 13 bongo na yoki mongongo moko molimo alobi ya solo bosala mosala na bango esili sikoyo bakoki kopema pona misala ba famille bazali kolela mwasi azali kolela papa bana bazali kolela papa mayele esili biso na libota tokosala ndenge nini pamba te moko oyo ya tina 14 verset 1 à 3 Apocalypse de Jean chapitre 14 verset 13 na 12 préceptes ya lingomba mibeko zomi na ba circonstance na biso nyonso ya lingomba batata pe ba mama batiela biso mibeko zomi lokola likabo kati na biso. Papa avant ya kobanda nyonso banda na mibeko zomi nyonso ya biso e banda nanu na 10 commandements. Eloko nini ezali kati na 10 commandements? La loi. Ezali na caractère moko dictatorial. Respecter la loi. Nzambe nde mutu azali koloba likambo wana. Tosa mibeko o nga na pesi kati na yo. Pona nini? Ye azali mukonzi. Azali ko dicte. Mukili oyo ezali yanga. Bino batu o na tchena mukili. Il faut bozala boye. Pona kolakisa ke mubeko ezali kotambola nzela moko na etumbu. Soki osali boyete okomona boye. Soki osali boyete okomona boye. Batata pe ba mama, tangu tobandai kokola, tobandai kokutana na mibeko wana na kati ya bandako. Yo, olingi kosokola te. Okolia te na pokwa. Na lia te. Bon, malgré malili ya ilanga, naza obligé po na lia, il faut kaka na sokola. Tangu sikoyo ozo sokola, ozo yebisa deja mutu apesa ki o mubeko. Mama, omonia, na wuti ko sokola, po na lia. Mibeko zomi ezali ndenge wana.
koibate kosale kobote koloba matatu na lukuta na tina na mozalani na yote sikoyo ozo tambola ndenge baluba que un peuple averti en vaudé oza na problème na nzambe lokola avertir yo ke kosala boite soki o respecter scrupuleusement ba mibeko oye apesi kat na yo oza déjà na fier tata nzambe talanga indenge nazali na bomi nanga mututé na sali nanga ekobote na yibite busikoyo olobi nini po nanga tango atali mwana azali na botos na malako nanga ako changer nature na yo po obenga malisusu mutute akomi ko benga yo ange de Dieu au lati corps céleste au lati corps spirituel okomi ko sala makambu ya minene o yake nzoto oyo ezanga corruption okomi messager ya nzambe obandi ko sala ya makambo minene juste kaka pona respect ya loi mibeko zomi eza zomi pasi na biso tozala nango parmi les 10 commandements soki obuki kaka mubeko moko nyonso esopani mais yango eza zomi okobuka nini okotika nini okoki kosala nini po koka kobuka ne fiske moko te po o mérité bokonzi ya likolo. Exemple pratique. Boma mutu. Scandale. Conscience nawe ko travailler lokola na bomi mutu wa yemonani na miso bat na bokonzi ya nzambe na kokota te. Kende ko yiba biloka bat na chambre froide. Bakangi yo bakobeta yo banzete makambo boya ndenge na ndenge abuki mubeko yango babetie akufi etangu okufi na ba condition ya kobuka mubeko batu nyonso ba yebike lokola akufi na ba condition oyo akena lifelo nzambe ayeko kitakati na biso lobi vanda wana boto sa mibeko tozo sala makasi soki okweisami na mubeko batie olibanda lingomba pona nini o respecte mukoloko zonga okweisama lisusu kati na mubeko te ezali zomi kokweisama ta na moko te posoko bebisi kaka na moko obebi alors sala makasi o respecte nyonso maintenant soki otosi nyonso okozala na valeur na mukili de deux okoherite bokonzi ya tata nzambe esengo ebandeli yo na se ya mukili tina likolo mibeko zomi soki pe ozali na respect na yango okozwa problème na quartier te okozwa problème na l'état te okozwa problème na kati ya bomoi na yo te ti tango kokufa yango babenga kabiso balobi tango na tango to sambelaka to saka mibeko po tozala malamu na mukili pe na bokonzi ya tata nzambe tokoka kosepela lingomba pe alobi na kati ya mibeko zomi lokola lingomba ezali ngai pe na pesa mibeko na ngai ya lingomba to sa leta bokonzi nyonso euti na leta ngai kutu ba chef na bino di quartier wana ba police wana na linga bango ata mukete te bango ba pesi bango bokonzi po basalela ngo na se bango de bazali ko représenter elongi ya tata nzambe négocier solola na bango bozala bien na bango po ozala pe malamu kati na mukili lelo convocation lobi okoti prison boyena boye eza malamu te linga baoyo nyonso ozali pene na bango kozala na kanda na mutu te okosilikela mutu tangu mulai po na nini contraire soki osvandi na baninga malamu na esika ovandi osali relation ya bon voisinage na bandeko o bazali pembeni na yo bakobanda kobenga yo ke tata wana vraiment na quartier sika tozali azali moto na kimia luka kimia kati na yo poete okoka komona bolamu oyo nzambe abongisi kati na biso. Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Jean azalaki parmi les anciens disciples ya Yesu oyo bawumelaka mingi baninga babandai kokufa avant l'âge na ba problème ya ndenge na ndenge mais Jean akomaki presque ti na 120 ans akomaki kutu kotambola na babeki oyo ke bazo memaye na bachipo po akende kote ya liloba ya tata nzambe awa apesi biso message na kati ya chapitre 14 kolo Yesu ayaki na mukili ayebisi bayekoli na ye na sali musala mingi esengeli na ngai na kende
po nakende ko plaider cause na bino batu ya masumu epai ya tata nzambe po bisika kuna na lola epai ya tata ezali mingi na bino moko bokokoka te ngai nazala lokola avocat na bino nakende kosengela bino epai ya tata. Langage wana abandai deja kolakisa ndenge nini akokufa po akende kovanda na liboko ya mubali ya tata. Maintenant biso ba oyo tozali batu ya masumu na makila na ye oyo atangisaki na mukili ezala sikoyo rason, donc ezala lokola racha moko epai ya tata nzambe na tina ya makila na ngai limbisa mutu boye kotisa ye na bokondi ya tata nzambe nga moko na yebi ndenge nini na kosala na bango. Donc liwa ya kolo yisu eza liwa moko ememela kibiso esengo kati na bokondi ya tata nzambe. Alobi mena na bisika kuna na likolo eza ebele na kei soki na bongisi esika wana na koya na mukili o ya masumu ale na bandi ko soutire moko kati na bino. Lelo nazwi yo kende ya kovanda na bokondi ya tata nzambe yo pe kende mais akozwa batu oyo batosaki liloba ya tata nzambe ezateke yo oye na mukili osali masumu osali makambu ya mabe ya ndenge na ndenge po Yesu aya kozwa yo te zwa biso akei deja abongisi esika wana mukola koya kozwa biso ekomi problème na ba famille. Oh noko akufi te antuka ekosimba te bana balobi papa akufi kolela pasi bitumba kowela oyo ye atikaki me ye lobaki azoya kozwa biso po akende na biso na bokonzi ya tata nzambe mukolo ya liwa wana eloko ne kozala na biso il faut te comprendre lelo Yesu aye kozwa yo po okota na bokonzi ya tata nzambe biso totala topesa lokumu to yembela ye to sepelisa ye po akota na bokonzi ya tata nzambe na ndenge elongo bani to lela kana mai na miso te biso tolela kana banzembo na miziki tozali ko sanjola pona ko pesa mulimo wana nzela ekota na bokonzi ya tata nzambe lelo aye kozwa papa tukemboso akena ye kota na famille kuna omona mutazo sekazate pasi kolela papa kei bana nkasi balobi noko akei ba oyo batanga kina ye collègue na biso akei ba ami pasteur papa tukemboso boy na boti bazo regretter. C'est normal parce que lelo ezali papa tukemboso lobi ekozala yo ndenge azawana lelo ake deja kovanda na esika oyo kolo yisu alobaike akoya kozwa po avandisa ye na liboko ya mubali yo sindika ye akende na esengo po lobi yo petango akoya kozwa yo ovanda esika moko na papa tukemboso tomi tungisa matepo na kokota bonganga tomi tungisa matepo na koluka liwa na ye euti wapi liwa na ye euti pa ya tata nzambe. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Juste Jean Tango azalaki na prison na esanga ya Patamos, abandaki kozwa bandoto. Alors, na verset oto e kotanga, azwi ndoto bayebisi comment esengo na baoyo bakufi kati na lisanga ya kolo yisu. Esengo na baoyo bakufi kati na lisanga ya tata Simo Kimbangu. Esengo na baoyo bakufi na kati ya misala ya tata Simo Kimbangu. Alobi botika bango bakende kopema parce que musala na bango basalaki tangu na yango ekoki sikoyo bakende kopema po misala na bango ya malamu oyo basalaki ebanda kolanda bango. Révérend Tukemboso. Papa oyo ndenge bozomona ye akufi awa eza lokola brûlure ya bibliothèque. Oui, je le connais quand même. Lokola bibliothèque moko eziki. Bibliothèque soke eziki ba document mingi ekendaka. Azalaki référence kobanda papa Diangenda. Papa Simo Kimbangu Kiangani. E oyo asalaki lelo tozo pese lango ba témoignage ake kovanda na cour céleste. Avandi na bokonzi ya tata nzambe misala na ye ebani. Ngonini oyo atiki kati na mukili. Biso ye yo lelo tozo pesa témoignage na ye ya kitoko. Sikoyo yo mukolo oyo yo pe okokufa na Matei témoignage nini oyo bako.
nzembo wana ewololaka batu. Ewololaka batu. Elobaka boy. Batu mingi bavandi vandi balobi bakozelelaka. Elongo na bozoba bakozela Nzambe. Yoka refrain. Talandenge bavandi na bango. Elongo na mikumba. Angelo awololi. Yo ovandi wana ozo kanisake oza malamu nzoko ovandi na mikumba banganga Nzambe bazali kati na biso pusana pembeni na bango longola mikumba ozali na yango pona mukolo ya suka okota na bokonzi ya tata Nzambe pe otika histoire ya malamu kati na mukili pona mukolo yango etika la référence kati na yo na libota na yo pe epai ya bana na yo mobimba. Mais soki osali makambo moko ya mabe okufi na ba condition oyo elongi banite batata pe siècle les règne la puissance et la gloire. Ndekonanga bongisa motema Ndekonanga bongisa motema Mobembo yaki ndele okozonga Suka ya bomoina ejaliliwa Suka ya bomoina ejaliliwa mansoyo salaki awana mokili okojela kaka belende lifuti suka ya bomoi na yo ejaliliwa suka ya bomoi na yo ejaliliwa mansoyo osalaki awana mokili okojela kaka belende lifuti likambo ya Lazaro na moswinde liteya likambo ya Lazaro na moswinde liteya koswami no pe kolela nde bizeli yo suka ya bomoi na yo ejaliliwa suka ya bomoi na yo ejaliliwa mansoyo osalaki awana mokili okojela kaka belende lifuti suka ya bomoi na yo ejaliliwa suka ya bomoi na yo ejaliliwa mansoyo osalaki awana mokili okojela kaka belende lifuti. Merci. Natango oyo tobengi modérateur pour la continuité ya programme oyo tozali na yango. Merci. Merci, révérend, pour cette belle prédication. J'espère que biso union sotozi bonne note na prédication pe toko sale lango po ete mokola suka to sepela elongo na tata Nzambe. Maintenant sikoyo le programme na biso ekozale la boye. Ndenge prédication esili ko leka toko pesa liloba na bana po na biographie. Après biographie mon ya Ratelki Pambate, Papa Tukemboso, c'était un grand rassembleur, un grand patron de la presse. Ratelki, Pesali, na Maloba, et Koya, Pesa. Après Maloba, il y a Ratelki, Toyebi était révérend Tukemboso, Bana Nyonso, Oyamibali Bazava,
na mouvement ya Fluki. Nde ba mouvement ya flûtiste ya Bongolo et koya ko sala intermède musical il y a 15 minutes pour rendre hommage na révérend Tukemboso Oyazali Tata na bango. Tout juste après bango, nde tokoleka dans dédicace ya Preski. Nous savons que le ministre disparu est un grand patron de la presse, un baoba, une bibliothèque qui vient de nous quitter. Donc Preski et sali dédicace Oya Kopesa. Après dédicace, et cause à la mot, il y a remerciement, il y a famille, il y a l'illustre disparu. Et après, moi, il y a famille, Tokoleka, na dépôt, il y a fleur. Je crois que Moutouazali, on a zali ko enregistré, bah, tout haut, il y a pour dépôt, il y a fleur. Tant que recommande yango, tokopé sa disposition, peut ordre ndenge et kolekela. Après dépôt, il y a fleur. Pour que souki sande bana yankole bakoya basali cérémonie na bango soki bana yankole basisi cérémonie na bango tokoleka na cérémonie ya fanfare kimbangiste. Papa Tukemboso depuis 1963 azali musicien ya Faki et si je me trompe pas anagobeta corps donc azalaki na oyo bengaka mingi ceinture ya papa donc bango nde bakosi ça na cérémonie na bango et après nous allons inviter le président du collège exécutif ou son représentant pour oya kotia prière finale après ça moya représentant ya collège exécutif puis après sa prière finale et tout juste après ça sera la levée du corps. Donc na maman oyo to sengi na bana moi nous allons charger pour la biographie à koka ko poussa dans pembeni ya micro pour être après sa biographie. Bana soki bazalité to zali kobenga papa révérend Munyanga pour ya ko sala biographie yango soki bana bazalité. Révérend, je crois que vous allez le faire à la place des enfants. Aujourd'hui, nous plairons les pionniers, les baobas de la presse et information kimbanguiste. C'est notre maître. Tel que nous sommes là, nous sommes ses élèves, tous, sans exception aucune. Papa Tukemboso dit-toi Siloa Emmanuel est né le 22 mai 1946 au village Nyongo, secteur de Luima, territoire de Songololo, division unique des Cataractes, province du Congo central, anciennement appelé Bazaïr. Il est né de papa Ditonda Samuel et de maman Wavelela. Au terme de ses études primaires, il a embrassé aux humanités la section scientifique, option maths physique. Marié à maman Pokuta Hélène, ils ont eu 7 enfants, dont 2 filles et 5 garçons. Croyant kimbanguiste dès son jeune âge, il a gravi les échelons de grade ecclésiastique jusqu'à devenir le grade du sommet qu'on appelle pasteur. Récupéré par son éminence Diangenda Kuntima, il était devenu musicien dans la fanfare kimbanguiste.
Lors de la demande de pardon d'Adam et Ève, Papa Tukemboso Ditwasilwa Emmanuel a été responsabilisé par son éminence Papa Diangenda Kuntima, l'initiateur de cette demande de pardon. Papa Tukemboso a été désigné modérateur. La demande de pardon a été faite sous sa direction. Après cette demande de pardon, il y a eu la brûlure des sacs. C'était toujours sous sa supervision. Papa Tukemboso Emmanuel Ditwasilwa, il était nommé représentant deuxième suppléant en charge de la presse et information Kimbangis. En cette qualité, il fut chargé pour acquérir l'équipement de la radio-télévision Kimbangiste Ratelki en cycle. Il a fait un grand effort pour entrer en contact avec nos frères de l'Europe. Tous les jours, il était au téléphone avec eux pour que ce projet soit réalisable. Et effectivement, ce projet fut réalisé et l'inauguration solennelle avait eu ici au centre d'accueil en présence du vice-président Yerodia Abdoulaye Ndombasi et du gouverneur de Kinshasa, Théophile Bemba Foutou. Papa Tukemboso Emmanuel a été désigné dans l'équipe qui était chargée de la révisitation de textes de l'Église. Ensuite, il a été nommé assesseur dans la commission de discipline et conciliation. Et il s'y est de signaler ici que Papa Tukemboso a été rappelé en Kamba pour y rester définitivement. En Kamba, vous le savez, il était toujours parmi les intervenants éloquents chaque mardi devant sa divinité Papa Simo Kimbangu. Kiangani. Après les Lukutakano, qui avait eu lieu en juillet 2024, Papa Tukemboso a été nommé conseiller national, grade qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Chers frères et sœurs, chers papas et mamans, il y a quelque chose de très important que je voudrais soulever ici, que beaucoup ne connaissent pas. En 1980, à Matadi, Papa Diangenda avait fait un message dans lequel il avait précisé que après notre mort, il y a un seul qui va nous succéder, et celui-là va observer tout ce que nous allons lui demander. Et cet enfant-là sera toujours exceptionnel parmi tous nos enfants. Après ce message,
Papa Diangenda dira à cet homme que nous pleurons aujourd'hui, qui est étalé dans cette caisse, il lui dira que Tukemboso, dans les temps à venir, vous allez prendre ces messages et vous les ferez entendre à toute la communauté kimbanguiste. Et ça sera les jours de notre dernier départ. Et lorsque la mort de Papa Dialungana est intervenue, Papa Tukemboso s'est souvenu de ce message. Il est allé prendre cette bande parce que c'est lui qui était le détenteur des archives. Et il est venu balancer ces messages devant toutes les sommités de l'Église et de la famille sainte. Il a été considéré comme un animal à abattre. Pourquoi il a mis ce message? C'est pour dire que Papa Tukemboso en est pour beaucoup dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Papa Tukemboso, c'était informateur. Informateur non seulement journalistique, mais informateur dans les domaines techniques de froid. Il a créé l'Institut technique kimbanguiste qui a commencé à former les gens en froid, les réparateurs des frigos. Il a formé non seulement les Congolais de notre pays, mais les Congolais aussi de Brazzaville venaient ici pour apprendre les froids. Voilà d'une manière synoptique ce que cet homme, ce pionnier, ce baobab, a fait dans cette église. Ainsi, nous terminons cette biographie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Révérend Munyanga, pour cette biographie de l'illustre disparu, le Révérend Tukemboso, dit-toi Silva Emmanuel. Comme nous l'avons dit, après la biographie, va intervenir maintenant le mot de la Ratelki. Après le mot de la Ratelki, nous aurons une intermède des flûtistes Bongolo, de Bongolo pour 15 minutes. Après, nous aurons la dédicace de la Presqu'île. Après dédicace de la Presqu'île, nous aurons le mot de remerciement de la famille. Après le mot de remerciement de la famille, nous allons passer au dépôt des herbes de fleurs. Donc, nous allons donner l'ordre de dépôt des fleurs quand le moment viendra. Après, nous aurons la cérémonie des Banankole, parce que Papa Tukemboso était aussi un mois d'Ankole, comme on dit, les enfants des relégués kimbanguistes. Après, sa dernière cérémonie sera la cérémonie de la fanfare kimbanguiste, où il était un grand musicien. Et nous allons terminer par le mot du collège exécutif et la prière finale, et ensuite, lever du corps. Nous allons entendre maintenant le mot de la radio-télévision kimbanguiste. Oraison funèbre en mémoire du révérend Tukemboso Emmanuel. Lundi 17 août 2026, la famille communicationnelle kimbanguiste était triste suite à la mauvaise nouvelle de la mort de l'un de ses pionniers, en la personne du révérend Tukemboso Emmanuel. Le révérend Tukemboso Emmanuel était l'un des pionniers de la radio-télévision kimbanguiste, Ratelki en sigle, mais le nom ne venait pas de lui.
Le révérend Tukemboso a tout simplement accompagné l'existence du projet grâce à sa volonté d'accomplir les rêves du premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Diangenda Kuntima Joseph, celui de doter l'église kimbanguiste d'une station radio et d'une chaîne de télévision réalisée par le second chef spirituel, Papa Dialunga Nakiangani Salomon, mais projet finalisé par sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, afin d'élargir en ce 21e siècle l'influence du kimbanguisme, qui est une nouvelle philosophie chrétienne assise sur les valeurs africaines. Le révérend Tukemboso Emmanuel était aussi là pour la presse kimbanguiste, l'homme qui facilitait l'intégration de jeunes kimbanguistes dans la profession journalistique grâce à son talent d'encadreur et son esprit de formateur de jeunes et son sens d'organisation. Il fit une véritable bibliothèque du kimbanguisme. La famille communicationnelle kimbanguiste pleure profondément suite au grand vide qu'il laisse. Va en paix, révérend Tukemboso Emmanuel, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère, et qu'une place de choix vous soit accordée dans la ville sainte de Nkamba. Adieu, révérend Tukemboso Emmanuel. Nous disons un grand merci à la radio-télévision kimbanguiste pour ce mot de reconnaissance envers le révérend Tukemboso. Maintenant, nous invitons le groupe des flûtistes de Bongolo pour une intermède musicale de 15 minutes. Donc, ils viennent rendre hommage au révérend Tukemboso parce que ses enfants, ses fils sont dans ce groupe de flûtistes de la paroisse de Bongolo. Rapprochez-vous un peu, qu'on vous voie aussi, rapprochez-vous un peu. Rapprochez-vous un peu, qu'on vous voie. Donc, une intermède musicale de 15 minutes et tout juste après, ça sera la dédicace de la presqu'île. Donc, aujourd'hui, comme nous le savons tous, celui qui nous a invités ici, c'est le révérend Tukemboso pour lui rendre un dernier hommage, car pendant toutes ces années qu'il a fait sur Terre, il a choisi la journée du 19 août pour quitter cette terre des hommes. Du 17 août pour quitter cette terre des hommes. Alors, comme il est d'habitude, c'est nous les Bantous, nous pleurons nos morts. Et nous sommes venus rendre hommage à ce grand baobab de la presse kimbanguiste, pas seulement de la presse kimbanguiste, mais de l'église kimbanguiste en général. Un grand archiviste et un baobab qui tient beaucoup de secrets de nos chefs spirituels, car il a œuvré, il est parmi les seuls à œuvrer avec les 3 chefs spirituels. Tout cela est dû par sa foi et sa compétence. Fluki, à vous. Matondi mingi tozali kolanda bandeko na biso baflitiste bazali ko pesa nzenze pona ko sepelisa esika tozali kolela ya biso tata oyo biso tomesana ko benga na kati ya presse bakulutu na biso vieillement ye azalaki toujours vieillement tozali ko benga oncle Touk baye ba quitter tozali ko benga pe oncle Touk elingo ba oncle Tukemboso, mais na presse tomesalaki kobenga ye oncle Touk vieillement. Donc zali la biso na presse pasi pekolela na komona bokei ya baoba na biso. Mais oncle Touk, tant que je benga oncle Touk a de la petit bokeba na sala arts martiaux soko sakani na zana yo. Donc azali pe moi joka alinga sala bino moi ba mouvement asali le mouvement wana ozomona oncle Touk, le révérend Tukemboso. Donc ezali tata na biso akei kasi
atikeli biso bilembo pamba te lelo soki tozali kotanga bande dessinée ya histoire ya papa Simon Kimbangu ezali grâce ya papa Tukemboso oyo asalelaki biso biloko wana lelo atikeli biso 12 numéro ya bande dessinée numéro 1 vol 1 vol 2 vol 3 vol 4 vol 5 vol jusqu'au na 12e volume oyo atikelaki biso na ntina na histoire ya tata Simon Kimbangu bai bakozala nango mposa bokoki se référer na presse toko tozala na mesure ya kolakisa bino bande dessinée oyo papa Tukemboso atikeli biso oyo kosala ete moyen tobosa na papa Tukemboso ekozala te tolobi yango ntango tolobaki mpe kobanda kopesa bino sango ete soki lelo ratelki ezali na kati na lingomba na biso ezali grâce na révérend Tukemboso mbate ezalaki makanisi oyo apesaki pamba te papa atiaki bango pembeni na ye po ete bapesa makanisi oyo ekoki kotombola lingomba alors papa Tukemboso apesaki likanisi wana ya radio oyo ekoki kozala na kati na presse information comme instrument ya divulgation ya information yango wana tomonaki initiative wana ebimaki epai na ye mpe esombami baémetteur to antenne oyo esalemaki mpo toya koyoka bahaute voix bamakambo nyonso te wana elekaki grâce ya révérend Tukemboso nazali ngai moko te nazali na ndeko na ngai oyo akobetaka swahili ameka kopesa biso komanuela biso yango na swahili po ete tolanda maye mazali koleka na esika oyo ntango fliki bongolo azali koagrémenté aksanti sana aksanti papa Charles na ntango wana tokanisi révérend Tukemboso bozali koyoka benoke na kuwa mokili teleja upo munasikia vous écoutez ezalaka na ntango wana. Aksanti wafuataji wetu tokea Centre Kimbangisi ya Kasavubu mahali gani tunashangilia kuachana na baba yetu Reverend Tukemboso Bitwasilwa huyu aliyetumikia kanisa tokea utoto wake. Kwa leo muji wake unajiandaa kupanda katika muji wa Nkamba Yerusalemu mpya. Tujuazi kama Reverend Tukemboso aliweza kutumika ndani ya kanisa na aliongoza kikundi ya wapashaji ya bure hasa kujiandaa kwa utengenezaji wa radio televizio Kimbangiste Ratelki. Kwa hiyo tangia siku ya kwanza tarehe 17 Julai Augusto baba Reverend Tukemboso aliweza kutuacha na hivi kwa leo tunaagana na yeye kusudi mwili wake tumusindikize katika mji wa Nkamba Yerusalemu mpya. Mwana mboka Jose Matwasilwa ozaleki moko ya bapanzi sango na tango wana kondo Tukemboso wabandaki kotambwisa biso ya yo makanisi ezali nini matondo mingi ndeko Foster Bazikania ya solo tozali komonete wabiso baoba tope mokambi biso azalaki bongo représentant légal deuxième suppléant na matali bongo bopanzi sango okati ya yamba tata Simon Kimbangu Révérend Emmanuel Tukemboso Bitwasilwa. Soki tozali koloba boye tozali kotala monene tope mosala monene oyo nkondo Révérend Emmanuel Tukemboso asalaki okati ya Lingomba tope na kati ya département. Ye azalaki mokomi monene akomaki mikanda idike alobelaki bongo mingi mbotamba ya tata Simon Kimbangu baye batangaki ye okati ya mikanda pa akomaki na nkota ya Lingala batangaki ye kobotama ya papa Simon Kimbangu kokola ya ye bakamusi ya ye asalaki pe manso ya asalaki okati ya Lingomba. Soki tozali kolobete bibliothèque na biso eziki tope archive na biso ezalaki tata Tukemboso mosala eyewana ya asalaki asuki wana te azalaki technicien monene okati ya département baye bakendaki pe na mikili misusu ya Afilika mpona koyekola lisusu pe kosala misala okati ya yamba tata Simon Kimbangu pe azalaki nganga nzambe monene lokola révérend pasteur biso baye tozali koloba boye akambaki biso
au kati ya département na niveau national. Pe mosala ya salaki yenda tombolaki yango ti tango yo radio télévision Kimbangisi efongwamaki nde tosalaki mosala kino lelo oyo ya lembite. Soki pe totali au kati ya bosantu boye azalaki na mabomba minene oyo papa Diangenda Kuntima oyo azalaki bongo mokambi ya yambo ya lingomba ya tata Simoni Kimbangu apesaki ye. E bazalaki bongo motango mitano oyo bamipesaki mbeka po ya kosalaka mabondeli mokolo mwa mitano nyonso bango bazalaki kosala veye pe titango ya tiki biso tikete tata Simoni Kimbangu akanisela ye na mosalo ya sali nde yango wana tozali korendre ba dernier hommage pe kokumisa ye na mosala monene oyo asali tikete molimo mwaye mopema na kimia nde topesi maloba epai ya ndeko ya biso mopanzi sango mama Dedine Mapeka. Matondo mingi papa José Matasilwa na kanisi biso baso mokolo mwa lelo ndenge tosangani na esika oyo ezali bongo na invitation ya oncle tout oyo tomesana kobenga na kati na presse tata na Tarzan oyo azali bongo bauba monene oyo asili kotika biso na kati na Lingomba bibliothèque monene ndenge papa José Matasilwa asili koloba ete esili bongo kozika pamba te biso kati na biso tozana ba souvenir ebele oyo tozali na yango na tina ya papa Tukemboso toyebi ete azalaki pe mobeti nzenze munene na kati na faki Favant Kimbangiste ya solo ezali pasi pe mawa na kokabwana kasi epai ya tata Nzambe ezali esengo pamba te mikolo na ye na se ya ntango esili kosila nde esepelisaki tata molimo bosantu papa Simoni Kimbangu kiangani akoka kozwa ye po ete akoka kopema na kimia po ete atungisamaki mingi na bokono ya solo lelo oyo tozali korendre ye bahommage ya suka soki totali ntango biso tokotaki na presse papa José Matasilwa wana kutu ratelki ata solo te ekobotama kasi ntango likanisi wana ekaki epai ya mokonzi ya bule apesaki makanisi wana epai ya bambuta papa Tukemboso na ntango wana azalaki représentant ya presse pe information Kimbangiste nde bapesaki bongo makanisi ete tokoka kozala bongo na radio na biso moko nde papa mokonzi ya bule asengaki epai ya bana ya poto Saint-Denis na ntango wana nde bakoka basalaki ba effort basombaki baémetteur ekokaki koya toza kosenga na bandeko na biso ya bongolo liki bongolo bokoka kosala na lombango pamba te programme eza molai ndenge toza koloba biso nde tozalaki bayeya yambo oyo baformaki tozwaki formation ya 2 ans na bongolo epai ya révérend Mayona ntango za wonso oyo papa Diangenda atindaka na poto po ete akoka koyekola communication nde azwaki ntango ya koforme biso papa Fumambanza alobi na ete forme bana pamba te bana wana bango nde bakoloba na kati na radio tozali biso oyo bozali koyoka na nzela ya micro biso nde wana tozalaki baye oyo tobandaki ratelki ya yambo oyo bozalaki koyoka ntango nyonso jingle bozali koyoka benokena kuwa Muji Teleja vous écoutez la Ratelki radio Kimbangiste biso wana ezalaki bongo na makasi ya papa Tukemboso papa Kalonzo papa Munianga papa Mayona bango wana nde basalaki makasi pe mingi oyo basila kotika biso yango wana papa Tukemboso azali bongo bibliothèque munene pe papa Simoni Kimbangu kiangani asengaki na ete akoka bongo kozwa babandi nyonso kobatela baarchive nyonso ya Lingomba pamba te lobi na lobi ekozala na yango ekozala motuya mpona kotalisa maye oyo bapapa na biso bazalaki koloba na biso kala pe oyo bazali koloba na biso na lelo yango wana papa Simoni Kimbangu kiangami avandisaki papa Tukemboso na nkamba po ete akoka kozala bongo mobateli ya baarchive pe nakalisi tokolandaka ntango nyonso na lisanga ya ijiki chaque mardi ezalaka toujours na babandi ba audio oyo bakokaka kotia
batiaka nde moto azalaki kotraite yango papa Tukemboso. Nakanisi na pemi nanu mwa mukie toza ebele nakanisi papa Denis diluze iloso akozanga maloba te mpona kobakisa na oyo ngai nalobi. Merci maman Dédine. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes un peu dans la joie, mais le cœur sont tristes. Nous sommes un peu dans la joie, pourquoi? Parce que nous disons que nous les kimbanguistes, nous pleurons pas en coulant les larmes, mais c'est plutôt par des cantiques, par des chants, par la musique. C'est ce que nous sommes venus faire pour rendre hommage rendre hommage à notre Baoba. Et bientôt, tout de suite après l'appliqué, ça sera le tour de la presqu'île. Et pour cela, nous demandons à tous les membres de la presqu'île en uniforme de monter sur le podium où se trouve le cercueil de notre feu révérend Tukemboso Ditasila. Tous les membres de la presqu'île en uniforme de la presqu'île, monter sur le podium pour aller faire une dédicace pour notre grand chef, notre Baoba, notre bibliothèque qui nous a quittés. C'est vrai, moi je suis en train de dire qu'il nous a quittés un peu trop tôt, malgré son âge. Mais il avait encore beaucoup à nous dire et à nous apprendre. Et ce qu'il a fait, c'est vrai, c'est une grande chose. Parce que si vous voyez la presse épanouie aujourd'hui, c'est grâce aussi à son savoir-faire. Donc vous voyez maintenant, partout là où vous passez, dans toutes les paroisses, vous voyez que il y a des agents de la presse capables de défendre les couleurs. Je répète encore pour les membres de la presqu'île. Tous les membres de la presqu'île montés vers l'estrade où se tient le cercueil du révérend Tukemboso. Aujourd'hui, c'est vrai, il nous a quittés. Nous devons lui faire un dernier plaisir en lui rendant un hommage dû à son rang. Ce Baoba n'était pas que Baoba pour la presse ou pour la fatigue, mais c'était un Baoba pour toute l'église kimbanguiste. Voilà pourquoi vous le voyez, vous l'avez vu ces derniers jours près de Papa Simon Kimbangu Kiangani à Kamba, et il faisait des interventions à chaque moment pendant les rencontres de la jeunesse kimbanguiste. Il rappelait tout le temps les événements passés de grande envergure et il donnait des exemples. Il connaissait le secret de nos trois papas et de Papa Simon Kimbangu Kiangani parce qu'il a travaillé avec eux tous. Donc pour avoir fait un chemin comme ça, il faut dire qu'il fallait être un homme sûr, d'envergure et rempli de compétences. Maman Dédine, papa José Matassi l'a monté sur le podium. Tous les éléments de la presse en uniforme, nous vous attendons sur le podium. Veuillez monter sur le podium, papa Charles. Donc nous continuons à rendre un dernier hommage a Papa Tukemboso. Muito obrigado, eu acho que nesse momento estamos a chegar no momento lentamente indo perante onde está o nosso pai para dar as honras que vai permitir a nós dar a mensagem que a Presqu'île preparou para o dia de hoje, porque aquele que estamos a chorando é o nosso pai, é o nosso professor e tanto outras palavras que poderemos falar, é tudo com ele, o Oncle Tuk, Papá Bajicana. Eu acho que tem que ter uma palavra nesse momento para o Papá Oncle Tuk. Tozali kobenga ba cadre agent nyonso ya presse en uniforme s'il vous plaît, tomata esika nzoto ya tata na biso ezali ba agent nyonso cadre nyonso ya presse kimbangiste, tomata esika nzoto ya tata na biso ezali mpona korendre ye ba dernier hommage. Bakolimbisa biso tokosalela yango en deux temps. Premier temps yango na tozali komata mpona dédicace, nde na nsima tokokontinue bo ndenge tobongisaki bolanda na bokebi nyonso ndenge presse asili kobongisa milulu ya au revoir na moko ya baikone na bango oyo azalaki chargé na audio na kati ya département ya presse pamba te Révérend Bobembelo Walo azalaki chargé na visuel.
lelo oyo ye mpe atiki biso tozali na pasi na motema ndenge atiki biso ba cadre agent nyonso ya presse kimbangiste en uniforme s'il vous plaît toya po ete tokoka korendre ye ba dernier hommage. Deuxième micro. Ba maman na batata tokomi na phase oyo biso la grande famille communicationnelle kimbangiste et rendra hommage. Il y a un de nôtres s'il est professionnel les amis Marc Moko il y a biso donc ba membre presse ba entouré à bière où s'est étalé notre illustre collègue Papa Toukembo Sazali, collègue professionnellement, chef administrativement, néco-chrétien spirituellement. Donc, cérémonie Nabiso Kosalama dans 2 temps. Tant il y a Liboso et Zali dédicace que je dois personnellement lire. Tant mi balé Toko Kenina genre opéra. C'est une sorte aussi à oraison, mais combinée. Pour la relakisake, oya koufi, azalaki l'homme de la plume. Azaki l'homme, il y a raisonnement. Azaki l'homme, il y a communication. Yangwana, tokosenga la technique, pour lancer le fond musical que nous avons choisi pour qu'on attaque notre dédicace. La technique, s'il vous plaît. En surrépression. Oh la mort. Encore toi la mort. Toujours la mort. Pourquoi choisis-tu toujours le meilleur? Et à ton passage, tu ne laisses derrière toi que de pleurs, que des désolations. Nous en sommes victimes. En surrépression, s'il vous plaît. En effet, notre meilleur juge de l'histoire, le temps, s'est arrêté à un moment, le lundi du 7 août 2026, au-dessus de nos têtes, à l'annonce de ta disparition, révérend Toukembeso, Ditasula, Emmanuel, oncle Touk, Viema, Tatana Tarsan. Le soleil a refusé ce jour-là de briller de tout son éclat dans nos cœurs. Comme un coup de massue, la sueur de l'émotion vraie nos visages pour traduire la grandeur de notre tristesse, les yeux mouillés de larmes. Le cœur brisé et chagriné. Les moments étaient difficiles. Les baobabs s'écroulent. L'histoire d'une génération s'efface. Mise à l'épreuve, cette génération ne savait à quel sens se vouer. Après Bobé, Toukembeso s'en va. Un témoin du temps glorieux
s'efface. Dommage. La mort, après avoir arraché de notre affection, Révérend Bobé, Mbelo Daniel, te voilà. Te voilà encore nous assommer au moment que la plaie béante causée par la disparition des papas Bobé ne sont pas encore guéris. Et voilà, Tokemboso s'en va. Tu nous prives de sa présence, la mort. Papa Tokemboso, dis-toi Siloa, que nous appelons affectueusement Tata, Tarzan, Oncle Touk et Vieux Emma. Oh la mort, Papa Emmanuel, ta mort nous empêche de croire à ta disparition, certes, car ton message de faire de nous, tes élèves, les grands animateurs de Papa Diangenda Kuntima, le maître d'école de la patience, de la loyauté, résonnera jamais en nous. Ainsi, tu préférais que tu sois plus respecté que ça professionnellement que d'être aimé. Un homme de rigueur. Ainsi, nous disons, de façon, tu préférais pas que qu'on puisse t'aimer de façon hypocrite. Ta rigueur de travail nous a appris de ne pas regarder le monde de la profession avec des émotions, mais avec la conscience et la connaissance. Viens-moi. Tes souffrances, tu as enduré pour la profession, tu les as transformées en une opportunité pour être un modèle de jeunes au service de l'Église. Et nos trois glorieux papas, en donnant tout ce que tu avais en toi, jusqu'au sacrifice suprême, c'est la mort. Musique. Qui était-il, Papa Tokemboso? Papa Monyanga l'a dit dans la biographie, nous n'allons pas nous répéter. Après ses études secondaires, primaires, supérieures, il sera obsédé par la volonté de servir le Seigneur en intégrant la fanfare kimbanguiste là. On est en 1963. Sous la direction de Papa Massala et bien sûr, et de tant d'autres techniciens. Sa dévotion d'accompagner Papa Diangenda Kuntima en chef spirituel dans sa mission missionnaire fera que le chef spirituel fasse de Papa Tokemboso un des membres du cabinet en le nommant comme chef de service adjoint à côté de Papa Bobé Mbelo Walo. Ta mort, Papa Tokemboso, nous tremble d'émotion. Les moments, tu l'as mal choisi. La réalité est ce que nous vivons. En travaillant aux côtés de Papa Diangenda, comme l'adjoint de Papa Bobé Mbelo, tu accompliras cette mission avec loyauté et dévouement. Grâce à ta lucidité intellectuelle, Papa Tokemboso, tu bénéficieras
d'une bourse d'études pour le renforcement de capacités au Cameroun, à Douala, en technique de prise de vue dans la perspective de la création de la radio-télévision kimbanguiste. Tu es un excellent. Avec un esprit entrepreneurial, Papa Tukemboso, tu créeras un centre de formation à Bongolo, commune de Kalamou, où plusieurs jeunes kimbanguistes et non kimbanguistes apprendront l'électronique. Un bon apôtre de Papa Simoki, Papa Diangenda, Papa Tukemboso, tu luttais bec et ongle par la vulgarisation du kimbanguisme en montant une revue que nous avons appelée la bande dessinée. Dans cette revue, tu as facilité la compréhension du kimbanguisme et tu as permis à ce que la communication de la proximité soit réelle. Qui était aussi une sorte de savant. Comme si cela ne suffisait pas, Papa Tukemboso, à l'aide du révérend Kalonzo, Munyanga et moi, votre serviteur, tu t'engageras à créer la première radio-télévision kimbanguiste appelée Ratelki. Là, on est en 1999. Malgré ses responsabilités dans la presse, doublées de sens de l'obéissance et de la loyauté, Papa Tukemboso fera partie des membres du comité technique pour l'organisation de la cérémonie de la demande de pardon d'Adam et Ève. C'était pour la première fois un laïc ait accès dans ces superstructures techniques. Une fonction que tu assumeras jusqu'à la fin de ta vie. Donc, la mort. Un bon formateur, Papa Tukemboso, tu aménageras aucun effort pour transmettre aux générations le sens du devoir d'un journaliste kimbangu. Car tu as été l'historien du département de presse et information kimbanguiste. Et tu assumeras le premier la responsabilité du représentant légal lors de la mutation du service de presse rattaché au cabinet de Papa Diangenda au département. Tu as été le premier à être le représentant légal et le premier à assumer le rôle du directeur national. Voilà pourquoi nous disons tu es un baobab. Cher Tukemboso du Toasilo, tu n'as plus l'envie de nous regarder. Quels que soient nos verbes, tu aimais tant. Quels que soient nos cris, que tu aimais écouter, quelle que soit ta discrétion. En ce moment où prend fin ton long et périlleux voyage sous le ciel, où se mêlaient la joie et la désolation, nous, tes collaborateurs, sommes fiers de toi et représentons avec courage et abnégation le flambeau. Je voudrais dire, nous sommes fiers de toi et nous reprendrons avec courage, abnégation, le flambeau de la dignité et de la grandeur de la profession que tu as longtemps tenue. Tu étais un chef qui adorait relever les défis. Devant les épreuves, tu ne baissais pas le bras. Tu vis
ta vie professionnelle nous enseignait plus et nous poussait plus à vous imiter qu'à vous apprécier. Tu étais pour nous une école de patience et de conscience. Bien que tu disparais de nos regards, Papa Tukembeso, tu ne te fasses pas de notre mémoire. Car à travers tes souvenirs que le temps ne pourra effacer et l'histoire ne saura oublier, tu resteras toujours présent dans nos cœurs. Et l'amour que tu manifestais en nous de ton vivant par tes actes de compassion sublimera à jamais dans nos cœurs et inscrira pour toujours ton nom dans les panthéons de l'histoire de l'Église kimbanguiste et du département de la presse et information kimbanguiste de la presse, l'organe que tu as servi toute ta vie en toute loyauté, fidélité, résilience et intégrité. Adieu, notre patriarche. Adieu, Nkole. Adieu, chef. Repose en paix entre les mains gracieuses de Papa Simon Kimbangu Kiangani, les divins finisseurs. Nous t'oublierons jamais. Jamais et jamais de notre mémoire. Adieu, Papa Emma. Pour asseoir, pour confirmer, c'est que Papa Mouniang avait dit sur le témoignage de 1980, je voudrais que la technique nous aide à diffuser l'extrait de cette prédication faite après le témoignage de Papa de 1980 à Matadi, parce que moi j'étais le témoin, quand il a dit cette bande, gardez-la et vous la diffuserez le jour où le chef spirituel vous demandera ça. Et sans citer Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tolanda. Kaka touti kuna na kobimisanzo ya mama aya lobimbuta aya katosolo. Awa ashenuda. Alubaki na ngai abi ndatikemboso. Ngai kaka mwana nazaki na chance ya kozala esika tata apesaki pema na ye ya suka. Ngai nazalaki. Po tata tangu alongi Kinshasa ye na Genève, ngana tiki ndako na ngana France, na eko fanda kuna epai ya zalaki. Alobaki na ngali kama. Alobiete mama. Yo ozwa kombo ya mama na ngai, donc ozali mama na ngai. Na kolobano likambo. Moko. Ngai na komi kokenda mwana na ngai. Tata mutu akotambusa lingomba. Kasi akozala na pasi. Bitumba ya munene ekobima. Bitumba ya munene ekobima. Batu bakozala na tete mpona kobundisa bitumba yango. Bino bana we biso toboti. Bino batu bakobundisa mingi tata. Yo mama. Na pesi yo matei. Komeka kozala sima ya bandeko na yote. Zala sima ya tata. Pona nini? Tata kozala ye moko me akolonga bino nyonso mpona nini? Mvoila ya Yesu ekozala na maboko na ye. Ok, merci. Extrait soito lakisi yango pona kolakisa que Papa Tukembeso au-delà ya ba fonction nyonso sali la famille tokena faki tokena bankole banankole toyena presse tolingi kolakisa que azaki personnalité moko historique important. Le journaliste c'est toujours l'historien de l'actualité. Na
ndenge wana nde tosukisi horizon na biso. Et pour gagner le temps, nous avons jugé bon tokoka sursoir l'opéra, une forme aussi à saluer mes membres pour que nous puissions continuer pour le reste dans rendre hommage na tata na biso. Adieu papa Tukembeso, Tito Sila, Emmanuel, Viema, oncle Tuk, tata na Tarzan. Merci beaucoup. Wana toti kolanda maloba ya bapanzi sango baye Révérend Tukemboso bazaki bango mibale na papa Révérend Bobé. Mais Révérend Bobé tango akei papa Tukemboso nde totikalaki na ye. Le grand baoba, l'arbre qui cachait la forêt. Mais exactement depuis le 17 août, le baoba akei na ye. Donc toute une génération est s'effacée. Tobandi génération Moussous. Donc ezali esengondenge tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kyanga nya kolobaka na biso ete kobanda ezali kambote mais kosukisa nde Révérend Tukemboso abandaki pe asukisi. C'est à nous maintenant toyeba lolenge kani tokosalela po ete tosala lokola Révérend Tukemboso asili kosala. Biblia elobi na biso esengo na ba oyo bakufi na kati na nkolo po bango misala na bango ekolanda bango. Nde mayeto komona mokolo malelo Révérend Tukemboso asili kokende biso bana toko kanisa ye pe toko kanisa kaka ye na mayeye asalaki na Lingomba pe na mayeye asili kolona kati na biso na kosalelaka toujours papa Simon Kimbangu Kiangani na ndenge elongo bani na bandi modérateur toko pesa maloba poete opesa biso suite ya programme. Oui, papa Titi, maintenant, au programme va se présenter de la manière suivante. Liboso et tout le canaba dépôt à fleurs, toko senga na responsable la famille azana moya remerciement ya kopesa a pesa na assemblée ndenge ezali awa après nde toko le canaba dépôt à fleurs. Léger changement et salami nesika ba cérémonie à Faki na ya banankole. Donc à liboso daki banankole fallait ba le kaliboso mais sikoyo ekozala Faki nde et kole kaliboso. Soki Faki et l'équipe la cérémonie banankole ba clôturer la cérémonie après président ya collège ou son représentant aye kosala après ça moi ya collège fait prière finale pour na lever ya corps yango siko tozali ko senga responsable ya famille Dobandi donc les changements tout ça la dépôt à fleurs après responsable la famille ko ça la mot après tout la cérémonie ya Faki pe ba na ko le ba clôturer la cérémonie na bango parce que papa Tukemboso azalaki pe moko ya bana yankole tango ba cérémonie kosi là le président du collège a koya kosala moya collège pe prière finale pour ete to ko lever corps sikoyo lokola tokoleka na mbala moko na dépôt ya fleurs tokosenga na Faki abongama dépôt ya fleurs ekosala malolenge ni papa Titi na banzi na dépôt ya fleurs ezalaka lolenge ndenge tolobaka ete sengeli kotosa bakonzi ya Lingomba tokobanda na cabinet bango bakobanda sima ya cabinet tomoni papa directeur du cabinet ya tata mokonzi abuli azana biso ye moto akoleka liboso sima na ye tomoni papa président du collège exécutif en République démocratique du Congo révérend Mududu Paolo Koveille na etonga na ye mobimba collège bakozala sima na ye pona kotika ya bango fololo sima ya collège ekozala bongo ville province de Kinshasa et Kamami na révérend Pumbalo Zambo avalon Kota Mundele azali présent na biso sima ya ville province de Kinshasa et ekozala pe ba communaux sima ya ba communaux ainsi que ba sectionnaire nde tokozala na bandeko na biso ya protocole direction générale parce que mokonzi azali na moi occupation ya lombango akolanda pe nde ami et connaissance tokolanda
ndenge topeselaki bakombo na biso. Pour l'instant na bandi Faki akoki ko agrémenté de façon que protocole azwa tata directeur de cabinet et na papa président du collège à kolanda bango na sima poete to silisa mayematali dépôt ya fleur et surtout to welate et kozala malamu bakonzi ya Lingomba baleka nanu nde biso ba mususu to kolanda na limema pe na yesengo poete to pesa dernier hommage na mbuta na biso. Ah, ezali ceux qui paient libote centre ceux qui bazali bango bakoleka liboso nde papa directeur de cabinet ako cérémonial dépôt des gerbes de fleurs. Ndenge tolobi soki bakolanda. Après kolanda toko et kozala président collège avec tous les membres du collège de kolanda pour être ba koka ko salape dépôt à fleurs na bango. Après représentant ya ville à Kinshasa na baeba so balandi bakoleka. Soki Metoro Sengapé na maître Montana, vice-ministre honoraire la décentralisation pe akoleka ko tia fololo naye. Après service ya protocole pour na toza la moulaïté ba service na ba mouvement ba data délégation il y a 5 personnes pour na koleka pour so que lobi batunyo so ba service ba lekawa to kolongwanoki esika oyote nde après protocole et koza la fluki après fluki jeteki après jeteki koreki après koreki to koza na dirigeant to koza na ujiki ofki bana ya banganga nzambe mais tozali kosenga nanu na Faki s'il vous plaît bokoka ko agrémenté pour être ya solo tokoka kokeleka na ba dépôt ya ba gerbe ya fleur. Tozali na maître Montana pe azali na yaye fololo tozali bongo na président ya ba volontaire bango pe lokola bazana ba fololo to kosenga na bande kona biso ya Faki ba koka ko banda ko agrémenté de façon que bambuta baleka to wela ngonga. To sengi na bande kona biso ya Faki bakoka ko agrémenté de façon que bambuta baleka déjà a Paki président général bazali pe na fololo papa général ya bana misat bango pe bazana ya bango fololo DKS pe lokola bazana ya bango fololo ba maman la batata cérémonie oyo et en direct donc et en direct sur YouTube sur l'application vous avez des observations protocole à zona bokekuna. Nous voulons présenter le vrai visage. Il y a Tato Alali, un homme de principe et de rigueur. Donc, Union so bazali programmé pour Teba Koka, honorer, on n'interdit pas, mais un peu de la méthode. Merci. Merci Robert Mayona pour cette précision. Faki, Tozali Kozelabino, poète beau. Beta musique, il peut être cérémonie où il y a pas dépôt de fleurs et banda. Voilà, nous sommes arrivés au moment de dépôt de gerbes de fleurs. Et en première position, comme la famille sainte n'est pas là, nous invitons donc le cabinet du chef spirituel conduit par son directeur
le cabinet Papa Landou Dombassi, avec tous ses membres du cabinet qui sont en train de passer pour rendre leur dernier hommage. Nous reverrons Tukembo Sodi Toisiloa, le baobab de l'église kimbanguiste qui vient de nous quitter. Nous avons devant cette délégation du cabinet du chef spirituel le directeur de cabinet lui-même, donc Landou Dombassi, directeur du cabinet du chef spirituel, qui sera le premier à déposer sa gerbe de fleurs. C'est vrai que la personne que nous pleurons aujourd'hui est une personne extraordinaire. Voilà, nous le pas cadencé de la musique de la fanfare kimbanguiste. En première position, nous avons le directeur de cabinet du chef spirituel, M. Landou Dombassi, qui est en train de passer pour déposer sa gerbe de fleurs. C'est vrai. Regardez comment ils sont alignés en ordre comme le révérend Tukemboso aimait bien l'ordre. Et voici, c'est le représentant le directeur de cabinet du chef spirituel qui est devant, qui va déposer sa fleur pour rendre un dernier hommage à celui qui a tenu la presse kimbanguiste pendant longtemps, celui qui était un formateur exceptionnel de la presse kimbanguiste, un musicien de talent, un formateur exceptionnel, le révérend Tukemboso nous a quittés aujourd'hui. Là, vous voyez, c'est le cabinet du chef spirituel qui est en train de... Voilà le président du collège. Tout de suite après, ce sera le président du collège, Papa Moudoudou, qui va suivre le cabinet du chef spirituel avec tous les membres qu'il conduit au sein de ce collège exécutif. N'est-ce pas, M. Ferdinand? Voilà, comme nous vous le disions, qu'il n'y ait pas de précipitation. Tous ceux qui se sont fait enregistrer vont passer. Après le passage du cabinet du chef spirituel représentant légal sa divinité Papa Simo Kimbangukiarani, nous voyons maintenant les collèges exécutifs nationaux de la RDC. Après les collèges, ça sera le tour de la ville-province de Kinshasa, suivi de toutes ces communes, paroisses, si vous êtes là, à terme de représentation bien entendu. Quelques personnes, des collèges Azoleka, ville-province de Kinshasa, à Bongama déjà, si ma ville-province de Kinshasa, ba commune nyonso pe ba paroisse na ba responsable na bango tolobaki maître Moutana Akoleka, tozali na direction générale ya protocole, tozali na direction générale ya Fliki, GTK Koreki, IJiki, OFK, tozali na GVK, tozali na bana ya banganga nzambe, tozali na DKS direction nationale, tozali na CKSIG structure ville et Kinshasa, tozali na AFKI direction nationale, tozali na ASEKI direction provinciale, tozali na UJI Bongolo, tozali na APK Bongolo, tozali na cellule. Coach Amundele Azali déjà en place. Coach Amundele, le représentant provincial de la ville de Kinshasa, est aussi prêt avec ses membres de la ville de Kinshasa qui vont passer. Nous demandons que ce soit une délégation pour que ça ne soit pas vraiment comblé. Alors, comme avait bien dit M. Ferdinand, délégation, Toya Bissonio Sauté, une petite délégation. Maintenant, c'est le représentant de la ville de Kinshasa, Coach Amundele, comme on aime bien l'appeler, qui est en train de passer avec, je crois, les pasteurs communaux qui l'accompagnent. Et vraiment, la ville de Kinshasa, vraiment, c'est le miroir de l'église, comme on l'a toujours dit. En tout cas, quand vous voyez la ville de Kinshasa, c'est que vous avez vu l'église kimbanguiste dans son entièreté. Les voilà qui passent pour aussi, à leur tour, donner un dernier hommage au révérend Tukemboso Ditosilo, le baobab, l'archiviste de kimbanguisme. Au fait, il nous a quittés trop tôt. Encore cette mort. Mais Ferdinand, moi je me pose une question. Quand est-ce que la mort va mourir? Parce qu'on en a marre de lui. Quand est-ce que la mort va mourir pour qu'on puisse rester tranquille dans ce monde? Est-ce que, si tu as une réponse à me donner? Sur quelle question? Quand est-ce que la mort va mourir pour que celle-là nous laisse tranquille? Bambuta balobaki na Papa Simon Kimbango longola la biso liwa. Papa Simon Kimbango lobi to longola liwa to bakisa. Tozongisa eloko nini na esika ya liwa ezalaki mwa mpasi. Mais tozali ko yebete Papa Simon Kimbango directeur général
Donc, maintenant, pas la représentation, la représentation provinciale de la ville de Kinshasa, nous voyons l'association des femmes kimbangistes, Mama ya Tembe, Basombela Kibiso, Masuwa, Basombela Kibiso, Masuwa, Bangonde Bazali Koleka, vraiment, Titi, ça c'est l'association des femmes kimbangistes. AFKI, direction générale nationale Bango Banso Bango province ya Kinshasa, Simana Bango, Tolobaki ba commune représentative. Ce que les gars qui mbala moko et 2-3 fois ce que les qui par exemple maintenant les communes sont en train de passer. Mais quand les communes passent, ne passez pas avec tous les membres. Cherchez, sélectionnez au moins 5 membres pour que vous puissiez passer rapidement. To éviter temps mort, to landana. Apaki. Voilà, Apaki Bangwana, direction générale nationale et RDC. Papa Kimbangiste, voilà. Alors, Apaki. To éviter temps mort. To éviter temps mort. Simaya Afki, Tomoni Apaki, Simaya Apaki. Kasavubu, Tolanda, Towelela. Tomoni Maître Montana. Voilà. Simanaye. Bazali prêt toleka towelela ngoka qui n'est pas de temps mort. Ezali komona na image eza koleka ale tomoni DKS félicitations direction nationale ya département Kimbangiste de santé bango wana bazali koleka sima ya DKS bazali prêt toleka to éviter temps mort. Voilà, à tout seigneur tout honneur rend un dernier hommage à Papa révérend Emmanuel Tukimboso, c'est un baobab de la presse et information Kimbongi, c'est un grand clergé qui s'en va. Alors après là c'est après la Paki, c'est la commune, la paroisse de Kasavubu qui est en train de passer. Comme on avait dit, s'il vous plaît, commune à Kasavubu, toi aussi tu as annoncé to éviter tellement commune à Kasavubu, si ma Kasavubu tomoni bongolo, kalamu bango wana baza kolanda sima ya bongolo, baye mususu bazali prêt to leki to welela ngolo tomoni direction générale ya Fruiti, bango wana baza ya kobongama, tomoni papa président général ye moko azali wana na balakasi na ye ezali bongo. Marabango, même comité, il y a commission, il y a des membres des parlements en 1992 pour Agoleka. Et Tolobi, tout ça pour annoncer la structure moise et Goleka. Toloba Kingijiki, Bongolo Agoleka, AEPki, Bongolo, cellule Bosenge, ya Bongolo, groupe Gaki, Jeveki Bongolo, famille Manzanza, famille Siangani, famille Maman Hélène, famille Papa Ponda, famille Maman Christelle Makanzu, famille Papa Tukemboso, famille Papa famille Papa Tukemboso, famille Papa Milambo, famille Rose, groupe et de monde de parents, Adam et Ève, Babo Kilo, il y a Papa Tukemboso pe Bagoleka, Pasteur Naye pe Bagoleka, Maman Solange, et Papa Igigi Seso, Avi Bongolo, famille Mokeni, Avi direction générale Baouti Koleka, comité mixé, Bana Misadu, et Bongo na Bongo, Baïto Zali prêt, dans l'équipe à la Moko et la Mora, Papa Titi Kabango, la Banti Bana ya Bongolo, Kalamu et Paya, référent des pères et des mères, comme je l'aime bien l'appeler, Bongolo et Paiwapi, Kalamu, commune à Kalamu et Paiwapi, Papa Emmanuel Tukemboso, Zalaki Mondemi, et Bango Bazo, Yakosika Pololo, et Sika, Papa Emmanuel Tukemboso, Asil Kolala. Batata ba maman, Togotola Nangonga ya défilé, mais pour la dépôt ya fleur, Batumi Balé Misat,
tokende kotika fololo de façon que tokane temps bato nanu malike ya kosala bato mibale misatu kodepose fololo otikeli baninga mosusu pamba te ngonga ezali moke bosengeli kokende na malombama tokende mibale misatu mpona kokende kodepose germe de fleur nsima na yango nde tokokota na duke mpona kopesa lokumu epai ya papa na biso oyo azili kotika biso famille du 16 août mpe bakoleka tomoni symphonie tomoni mpe famille Papu et petit-fils babokilo ya papa tukemboso mpe bakoleka voilà osaki AFT Bongolo bango mpe amoni ndoyi mama kabangu ye wana oyo asalaki po ete nga nazala alors tozala totamo koreki Bongolo mpe lokola bazali na danse tomoni Friki a président général référent pasteur nouvellement nommé par papa Simon Kimba Kutangani et Bonkoko apapero mpe azaka mwana Friki nayebaka te bankumu Bonkoko ya Lingomba azali nsima wana référence Zeis pasteur communal ya Bubu bango mpe bazali wana namoni mama Janette Tuki direction générale Jeteki bango wana bakokende motika ya bango fololo po ete masomaleka na kimia papa Fordina Natondo papa révérend Titi tolobaki to éviter ta mort direction générale ya Friki toleka déjà to avancer toyelela ngonga to éviter ta mort direction générale ya Friki bango wana bazali koya toyelela ngonga direction générale ya Friki nsima na bango baye bazala kobongama tolandi to éviter ta mort toyelela ngonga ezali esengo ya komona ete obseki ya papa Tukemboso Emmanuel ezwami mpe ebongisami na bokasi ya ye moko papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ye moko azwa makambo ya mwana na ye akunda ye na esengo ndenge tokomona ete maso mazali koleka na kimia papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani azwi charge ya obsèque ya papa Tukemboso Emmanuel po ete maso makokoleka na kimia ndenge tokomona yango awa na centre d'accueil président général référent pasteur président Watukubidi na etonga na ye ya collectif directeur général national papa Mampuya azaliwa na CG bango bango baye mpe korando dene hommage na papa Tukemboso Emmanuel itwasilwa tomoni jeteki direction générale bango mpe basili kobongama koreki entre correcteur bazali wana na ye moko président général na national na etonga ya bana koreki révérend Alexis Wakato le président général suivi de son secrétaire et révérend président national bango wana bana koreki bango nyonso bazali kolanda nsima ya papa président général nde nsima ya direction générale ya koreki tomoni direction générale ya Jeteki groupe théâtral kimbangiste bango wana mama mikala tolanda déjà direction générale ya Jeteki bango wana baza kolanda nsima ya koreki direction générale ya Jeteki groupe théâtral kimbangiste nde malembe tozali kokende mpona kopesa lokumu oyo ekoki na papa révérend Tukemboso oyo azalaki un homme polyvalent, multidimensionnel, avec autant de fonctions à la tête de Lingomba, la presse, la fatigue, mais dans la différente structure de la tête de Lingomba, a différé vraiment toute une histoire. Et voilà un exemple à suivre pour tous les jeunes
Kimbangiste, dans le mouvement Association Service Plate Effort. Voilà, c'est la direction générale du groupe théâtral Kimbangiste GTQ Ensemble. Toutes les structures sont venues honorer la mémoire du révérend Kimboso. Il est bien aussi, papa, le permanent dans les groupes de prière en temps de Nouvelle-Jérusalem avec maman Clémentine tous les jours au temple de Ikamba. Donc c'est un homme exceptionnel, papa révérend Kimboso. Comme vous venez de dire, c'était un homme exceptionnel. Comme il avait tiré, de travailler et de propager la bonne nouvelle de Kimbango, il s'est engagé presque partout. Il est au courant au village. Vous voyez que l'association de prière est là. Il y a une structure en format de l'administration qui est là. On communique sur la presse qui va du village se retrouver partout. Le président général qui est en même temps pasteur communal de Kalamu. Donc là c'est le tour de AEPKI, Association des enfants de pasteurs Kimbangiste. Voilà. Ijiki, direction générale représentée par le secrétaire général, papa Borley, suivi du président national, papa Diagre. Sanctifié le Kaka, Bangouana, direction générale et nationale de Abajol. Simana Bango, Togoli, Bafiel. Famille Manzanza, Bangouana Bazali Koleka, Simaya Ijiki, Famille Manzanza. Les Bamoussi Bagola, Malé, Tomoni Bongo, j'ai vécu, direction générale. Il y a groupe de volontaires Kimbangiste, oyo ekambami na mama révérende Vivi, tomoni kuna ba mama Mireille Wilu, bango nyonso bazali koleka. Et nous continuons avec ce pauvre jeune fleur, c'est qui? Tous les volontaires. Le groupe des volontaires Kimbanguiste avec des enfants qui se sont donnés pour soutenir le chef spirituel et l'église Kimbanguiste en général, les volontaires Kimbanguiste direction générale. Nous les voyons qui sont sacrifiés pour servir l'église, servir papa Simon qui va vous bien gagner. Donc ils font tout. Eux ils se disent tout papa, ils mourront. En tout cas, vraiment, le révérend Kimboso qui nous voit, je crois qu'il doit être très content. Après, j'ai vécu, nous voyons la structure, famille du 16 août, structure, alors, Bafiel et maman Solange, Azali Kolakabise, Tika Azali, Bangouana Bazakoleka, Bafiel et maman Solange, famille toujours papa de Kimboso, après Bango, Tomoni, Jejeki, Ole Kanabino, Jejeki, Mayo, famille du 16 août, Eyokani, famille du 16 août, Koura Bazali, Jejeki, Gaki, Ouaki, Kalabango, famille du 16 août, Ndimi Mabazakuna Nakati, voilà, Bango Bapesaki, Soso ya Pembe, Kaka Molini Sanko, comme Kadofa, famille du 16 août, si ma famille du 16 août, structure Volana, structure Volana,
annoncer bino déjà culture bolana oyebe to atiki biso azali baoba donc bato nyonso tu bazali na posa ya komonana mpe kolakisa elongi na bango na matanga ya papa Révérend Tukemoso oyo azalaki moko kati na bapanzi sango na kati ya Lingomba tata Molimo Centre, archiviste, caméraman, photographe, écrivain, donc c'est un polyvalent. Voilà un exemple pour la jeunesse kimbongiste. Il est resté fidèle à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il a servi avec engagement, détermination et loyauté, tel qu'il a été aux côtés de son éminence et Papa de la Koutima, premier chef spirituel de l'église kimbongiste, bâtisseur du kimbongisme. Il a servi aussi avec le deuxième chef spirituel, Papa Kiaboula Nakianga Salomon, pour venir citer avec le patron de la 4e génération que le Saint-Esprit a divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Accordéon, toujours famille du 16 août, accordéon, sima accordéon, comme on structure, sima structure, comme on bana misato. Bana misato, comme on a wazabolanga, sima accordéon, bana misato, Jean Kasai, Mukaya, Manyanga, Topesa, Rapetu, Kateli na biso, Dona Sekembisi, Papa Lobi Topesa, Rekarte, Ozali Mwana misato, Ozali na Jean Kasai, Ozali na Mukaya, Ozali na Manyanga, structure na biso, yango wana, Papa Président Général, Abana Misato, Jean Kasai, Mukaya na Manyanga, ozali na mosala ya sekembisi mpona kolesa mokili mobimba kasera kuzulubis na RDC Papa Tikika. Enfin, seka bango wana bakokende tomoni mpe groupe ya bayeba mponamaki mpona demande de pardon, mpona demande de pardon oyo papa Tukemoso azalaki moko kati na baye wana Papa Mawete Lubaki azalaki bongo président ya commission ya demande de pardon d'Adam et Ève. Papa Tukemoso azalaki rapporteur na kati ya groupe eye wana. Révérend Kalonzo azalaki traducteur oyo abandaki kozwa mayeba akoloba na lingala akokoma ngo na français mpona bandeko na biso ya bamboka mosusu. Révérend Munyanga mpe azalaki kuna na kati mokolo malelo bango mpe bakanisi mayeba banda kosala na Révérend Tukemoso Emmanuel baye kotika fololo en tant que baye bazalaki na mokumba ya bobongisi ya demande de pardon ya bakoko na biso ada em papa tomoni kuna papa bana misatu babongami Moïse Révérend Moïse na etonga na ye bakokende kotika toza na esengo komona ete Papa Simon Kimbangu Kiangani abongisi obsèque ya mwana na ye abengi ye abongiseli ye obsèque azwi maso na maboko na ye na charge na ye po ete mosala mokende liboso tokomona baye bazalaki na kati ya comité mixte bango wana mpe bakokende kotika fololo baninga oyo bazalaki na Papa Tukemoso na commission ya demande de pardon epai wapi Papa Emmanuel Tukemoso azalaki rapporteur, Papa Mawete président, Révérend Kalonzo Katala azalaki oyo azalaki ko traduire maye bango babande ko kozwa lokola ba décision ko traduire ngo na français pona mikili mususu bako koyeba nini ebande ko salama na kati ya commission et ebongisamaki pona demande de pardon Adam et Ève bango anape bako kende kotika ya bango fololo. Matondi mingi Papa Titi tolobaki sima ya bastructure tango tokobenga famille bakoya na bafiele na bango na bana bakoko bakokololo ainsi de suite ndenge balobelaki yango ya Papa Tukemoso baka bozela muke lingomba eleka topesa lokumu bino bokosukisa famille nde yango oyo famille ebandi ya Papa Révérend Tukemoso famille babandi
Comité mixte aussi to annoncaki tomoni déjà. Famille kaka ya papa Tukemboso, famille Siangani, voilà, famille Siangani bango wana baza koleka na frère na bango, famille Siangani. Makole boya tomoni Ratelki bazali kuna ya kobongama, Ratelki bobongama ona koleka. Céline Bosenge oto anosaki bango wana. Tolandana, voilà. Heureux ceux qui sont morts dans les Seigneurs. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans les Seigneurs, car leurs œuvres les accompagnent. Voilà. Papa Révérend Tukemboso est décédé, l'arme à la main, au service du patron de la 4e génération, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Karani. Voilà pourquoi on lui rend un honneur digne de son rang. Papa Révérend Tukemboso qui était un homme polyvalent, multidimensionnel. Toutes les structures de l'église sont représentées à ce jour pour ces hommages ici au centre Kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kasavubu. Bakengi bango wana baza koleka ba concierge bakengi sima bakengi tomoni Ratelki radio télévision Kimbangiste oyo Papa Tukemboso azali parmi ba pionnier pona création ya radio télévision Kimbangiste en sigle Ratelki. À tout seigneur, tout honneur, donc le Kumu ezongela Papa Tukemboso pona mosala malamu oyo asalaki na kati ya Lingomba. La famille communicationnelle azalaki polyvalent, écrivain, photographe, caméraman, et il était au four et au moulin. Comme le président général et à Koreki, il est partout. À sa la famille communicationnelle, il y a na Delphi. Voilà. Et c'est la Nzambe, là Papa Tukemboso lelo, bilembo na ye misala na ye eza kolanda ye, bato nyonso tu baye kopesa ye lokumu. Famille Papa Pakuboleka, famille Papa Ponda pe tolobaki baye nyonso tu bokomi liboso bokoye tete kokoannonce. Voilà, Ratelki bango wana baza koleka sima Ratelki baye tozali pene toleka. Famille Papa Mukendi, famille Papa Punda bango wana baza koleka toleka toyela ngonga. Sima ya Ratelki tomoni famille Papa Ponda, sima Papa Ponda tomoni famille Papa Paku. Donc toza ko annoncer baimbaso Aeseki Koreki, Aeseki Koreki koto yebete Papa Tukemboso azalaki etu mobali ya mama ya Koreki, bana na ye mpe bazali bakoreki, bakoko na ye mpe bakoreki, yango mpe Aeseki baza koleka na cadre ya bana ya Koreki. Donc yo moko Koreki, yo moko mwana Koreki, yo moko mpe oboti bakoreki somo. Lingomba oyo eza lingomba te, ezali lolola. Papa Loso. Merci Papa. Nous continuons toujours par le dépôt des herbes de fleurs. C'est là nous voyons que le révérend Tukemboso était vraiment aimé du monde. Parce que pour avoir toutes ces personnes vraiment venir lui rendre un dernier hommage, c'est vraiment
quelque chose, c'est une preuve de l'amour que les gens ont eu pour le révérend Tukemboso. Vraiment, nous continuons au dépôt des fleurs. Nous voyons aussi la famille du révérend Kitoko qui est en train de passer pour remettre leurs gerbes de fleurs. Et la liste est longue, elle continue. Elle continue, je crois que là ce sont les... nous voyons la famille de papa Pakou Thomas qui est en train de passer pour le dépôt de gerbes de fleurs. Vraiment, on sent qu'il y a eu l'amour dans cette église. Tous ces gens qui ont travaillé avec le révérend Tukemboso sont en train de venir déposer les fleurs en guise de reconnaissance. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est la famille Pakou Thomas qui est en train de passer pour déposer leurs gerbes de fleurs. Comme je le disais, il y a eu une entente parfaite, il y a un amour parfait pour tous ces vieux qui ont travaillé dans l'église. Nous voyons qu'on ne laisse jamais un ami partir comme ça. Chacun vient lui rendre hommage en guise de reconnaissance de son travail et des liens d'amitié et d'amour qu'ils avaient entre eux. Voilà, la famille Pakou Thomas est en train de passer. Nous demandons aux gens d'accélérer un peu leur pas pour que puis, tout le monde puisse passer pour déposer leurs gerbes de fleurs. Accélérer mon moquet, ce que nous demandons à l'omba, et puis ça zélé, que bateau nyonso, bateau koleka ya pour la bâtie à la polo. Je te dis que les enregistrements pour le dépôt de fleurs, c'est comme je fais pour continuer pour montrer l'amour de... La belle famille de papa Tukemboso, Peski Kama, ainsi que tous les autres membres de la perspective, le fils, le bureau de papa Tukemboso, le cabinet de papa Tukemboso. Si nous avons des archives, c'est grâce à papa Tukemboso, accompagné de Baïba Kozalaka, Bakoliaka, Bakolalaka et le mona papa Tukemboso, n'archive. Ce qu'il est là, il y a une rencontre mardi d'archives. Le journal de la ville fait un terrain. Tous allez vous faire un Faki. Ami comme ça pour nous pousser déjà. Faki a poussé là. Comme ça, banco les va clôturer. Voilà. Maton de mingi tous allez vous faire un banankole bami bongisa bakende. Pambate Faki soka koti à Silisi, levé du corps et Salemi. Kelibango, Fédicor et Salemi. Kelibango, espace pour basala, cérémonie Nabango. En tout cas, le révérend Tukemboso Nabango. En tout cas, le révérend Tukemboso doit être content là, où il est parce que avec l'amour que les gens ont manifesté, où il est parce que avec l'amour que les gens ont manifesté, Naye et Wana Bazali présent, papa révérend Landon Ndombasi et Tomli présent. Papa révérend Landon Ndombasi et Tomonipe, papa président du collège exécutif en République démocratique du Congo, papa président du collège exécutif en République démocratique du Congo, papa Moudoudou koke na mboka na bango surveillant atalika makako alakisi mona musapi na mboka na bango surveillant atalika makako alakisi mona musapi makako ekwi donc puissance donc révérend ekwi donc puissance donc révérend Zambo Pumbalo ba maman révérende Toubaki ainsi de suite Mbalo ba maman révérende Toubaki ainsi de suite Bambuta nakati na lingo Baki ainsi de suite Bambuta nakati na lingo mbana biso tomoni pe présence ya papa ngani mwana na ye asalelaki ye pe a bengisi ye a bongisi obsèque na ye bande kona biso ya Faki
cérémonie ya bandeko na biso ya faki ndenge tolandaki na maloba ya papa révérend Mayona tango za 11 na kolobete papa Emmanuel Tukemboso azali pe faki tokozela bandeko ya faki basilisa mbotama bato basepelaki bamelaki sucré esengo ezalaki mokolo ya libala wana ezalaki pololo oyo bapesaki nano te nde tozali kokende boza komona oyo mwa intermède oyo ezali kosalema ngonga ezali kopusana batata ba mama tant akotaki na faki na 62 abandaki na Clairon après Clairon akei na deuxième bigle vers les années 66 67 à l'honneur de Papa Tukemboso. Troupe d'honneur, tous à votre disposition pour nos collègues. Nyonso oyo kosalema kaka na oyo ekosalemela Yelusalemu ya sika na ngamba na kanisa wana toyoka malamu sika tokopesa bahonneur na biso etant que na misa 62 wana bafanfare yaki mingi te na Kinshasa awa peut-être tolaka na deux fanfares fanfare ya garde républicaine oyo basoda et puis fanfare ya la police même repos troupe noire to bongisa to singing. Voilà, wana le lembo ya ba épouse ya ba médecin qui mbangise ba ekota oya bango elembo si ma épouse to yango sa oya bango elembo si ma épouse to yango kolo Yesu na koyane mbala imbale kati na mokili papa de lunga na kengani na kata Yerusalemu mesika abengaki ba épouse ya ba ekota fleur non. Beko tafle non. Pupitre la koraito. Bolimbisi to. Bolimbisi. Li pupitre papa tu banoko. Tosengi bolimbisi utana bambuta na biso bakonzi wana ya libana nkole bango wana basali kolekana baye kokota na kati pona bango kolekana baye kokota na kati pona bango cérémonie.
na kombo ya tata mwana pe molimo santu oyo tozoni tokoti awa ezali fareki ezali choral de mouvement social luyindule timpasi umwe ngunzanzambi uyandi watu fuila vananti luyindule tim na banzi bobimi ya banankole faki programme moderne azali na liloba ya kopesa comment le ndenge eza kopesama awa na presse soki faki merci membre ya famille azo prononcer mot ya remerciement sima mbuta ya lingomba oya akozwa liloba pe asali prière finale wana nde bokoki kobimana ba fololo pour le moment fololo moko ebimana nous te. Je vous remercie. Merci. Alors mino sectionnaire ba mouvement ba direction nyonso association biso banso ba mie connaissance oyo tozali awa famille ya papa Tukemboso tozali suka tozali ko kende nkamba tolobaki ba banso tozokende na bango tozali na 2 bis soki kombo eza na liste te ozana okombo na nzambe tata mwa tata musantu na sengine matata musicien boza na kati kuna bokita nanu ya solo na le 8 juillet tozalaki na ye tosolaki ne pe mingi na tribune ngana ye pe ya ibisa ngate papa président nzo trere e uzana biso pasi to bondela muna zola kwangese ye mwana tata mwanda velela nzambi eto tata Simoni Kimbongo Kyangani disongelevo utulemvukela mu masuma monso tuvulanga ntsantango dina vutata Tukemboso ndo nkatukila mbanza kintsasa nzila ya yontu bena diata miongo yenzanza tata mwa nzila ya yontu bena diata miongo yenzanza tata mwanda vela kufika mio mpasivo ngeokala kontwala kule kumanima ngeye merci donc toti kolanda prière finale ya président du collège sikoyo baye oyo babongisami. Disons au revoir. Aujourd'hui, le révérend Tukemboso nous quitte. Son travail sur la terre est fini. Et avec ce que nous avons vu ici, c'est que son travail était d'une bonne performance et à vous. Tosengi bolimbi sisusu mbalaimba alene bambuta na biso uta na pas directeur pas président va continuer totalement pour notre sala. Papa na biso va continuer totalement pour notre sala. Papa na biso asisi na ye biso peto ko ba pour que to koma na suka nkembo oyo ndenge to woti faki apesaki na loyembo koko noko ngonga na ye yangoyo azali kotika biso pona bokei omboka nkamba Yerusalem. Papa Ferdinand Nakanisa. Il a intégré respectivement la Fafar Kimbongiste. Il était dans les différentes structures de l'église. Fareki, Kimboso, vous avez été un modèle pour la jeunesse kimbongiste, pour la famille communicationnelle, et nous ne t'oublierons jamais. Voilà pourquoi toute la presse de l'église, sa divinité, Papa Simoni Kimbangu Kyangani. Pour votre information, une forte délégation de la presse et information Kimbo révérend Tukemboso en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà, Papa révérend Titi Kabangu. C'est le dernier moment du révérend Tukemboso. Pour l'instant, le corps est déjà levé et la crème spirituelle de l'église kimbongiste derrière Pambate balobete na sena tango tozali na ba fête misatu fête ya yambo